taux est comme dans 140.10. Si tu comme na fin du mois ya juillet, tu comme na 20. Binomo ko calculer salaire na biso za combien na fonction publique. Donc na banozo salaire tout na futa parler. Bon ko dame. Bosiko bozo na to connaît boulwango. Mami Kabodi, c'est le moment vraiment pour cancer. Biso passer fidèle sango, fifi le sango. Boza wana tozo souffrir wana, mais nakini to souffrir franchement. So balbina mino to bien, to par la grâce de Dieu. Pour Jésus-Christ azan Zambé azan abiso. Mais sinon quand à nous souffrons parce que na cause de $100 c'est quoi? $100 ba pesa en francs. Ma pesi en francs, ça fait 140 000. Mais 140 000 sont à Juango. Ngana mona $100, mais ce que au boli dépense ça va. Bande que je vous dis souffrance ça ma casa. Ba chrétien bosunga biso ba comédien na bino to continuer boulot to tikate. Sinon je vous bo kama na banote ka niampule. Na kote ka niampule pe na pas gratana na ngana liboso lupango. Na tiki boulot bo baye mais to sengi pona tika boulot te bino bosunga biso ba chrétien. To mona ba musulman ba osunga bande ko na bango ba musulman. Mais pourquoi ba chrétien? Bolinga to ko ta rose croix, bolinga na beta boy. Mera pinche. Yo ba oublier trop contre l'embrouillement. Ngana na losto sumo dongo zusala ngambuti ma contre ngo suma dongo bulu. Wana ndene isoso. Lo affaire à prof français anglais. Asani. Donc mais to comme un type ngo ma trop comme ça. Donc surtout ça là. Donc maya mbula contre protocole tu peux pas kana gatti. Chaussette abissa. Donc mais oui, que soit mon ingana na cour na ole rabou. Soit benga mabonza. Donc mais secret. Makisi la ya talipa. Na chaka. Mais ni ba mwanzo ko katende. Ah na bila ya mtu makasi foka kama moko. Mawa vraiment. Kasi. Mais vraiment c'est comme mère ndenga sawana donc azole la nda sérieuse mais pas na. Vas-y madame. Femme né aboti. Kasi. Pas? Accouchement pour te quitter là à l'hôpital ça. Où sont moi si na boti biso to sani. No asengi nga bengi mwana nanga limbisanga donc sali tanga na yeke bino kwa na situation mais on blanga ta quelque chose mawa ko bandeko kusha hivi na zuki pake mo kupamba sombaki mais bandeko na idée atana 20 000 shaba mo boy donc azuke la ka 20 kaka bandeko passe ça na mokili zolanga sac kono mais ma trop ozwa 20 000 zaire hein. Merci hein. Zelana. On les a la couleur de ta somme langa ina ba ino mana. Mais le routine na tana ni bazazu ko tona intero na première aide. Ah moi les gens va point 10 000 pour va pas bon. Ah vous savez petit match na eh. Mais tinda tana ni ko dudu atikala ko. Masasi ngana rapide. Masasi. Maman. Ozibon. Bon, on a tiré que aux oies, aux bonnes. Merci, Soubaja, la Ranamo. Au tini na 20, na 20. 20. Bon, na tcheki na tongo avant na bimawa. 125. Bon, petit que la 85. Maman, en tout cas, l'ongo là est kaka. Mbalo na l'ongo là est. Ah! Au fout à salaire, ma bé, donc si qu'on a balaro, batika la Ranamo na ndenga so bakati o mar, donc a on fo a ibi susu. Mais l'ongo là est kaka. Masasi. Maman. Ozimbongo boni. Vas-y, 20. Bimsa na mbongo zana pochina yo. Oh. Bimsa. Oh, merka. Oh, makala. Bimsa na mbongo. Pas contrôle. Bimsa. Kotika te. Bimsa nyoso. Bimsa. Te oye lingotika na ndegini. Bimsa. Tanga wayo pourquoi? Tanga nani? Et te prier chaque jour maintenant. Combien on a 20? Ah? Zana. 20 hein? Mais là, ils ont col. Col hein? Ya solo masasi mobali kitoko lokola yo penza ya solo moyibi. Nako c'est la katata bato akenya mutako sambongo orkende masasi yo papa. Mikolo nyoso na kopesa mbongo argent de poche osala ngo mikolo nyoso ko yiba ngali susu papa. Na yibite la rekangami siko yozo ba ngami. La rekangami. Mbala nyoso mtakale rere obambe komba voler. Zom sa 20 wan. Muto yiba kaya tumbazazu oyibi bien mais oh yo salini ni yo zui.
Oyibite mais ozui. Mer kutunga na yibite ndena na déplacer. Mais na zui na ndenga volte. Bali kitoko bo moyibi. Mama epusiko. Na voyez ça papa nous sauve. Ah voilà. Moi nga olinga kanga ite olinga moi non moi c'est trop. Il y a ta stade mabero oyobile mabo mais problème ya ngana yo faut que ça papa. Siko secret ko za tendre maman na moi il faut kala. Olubini oyi kaka papa. Oui, c'est où? Donc mais on est à erreur là kanga makiata ata kutu na kanisi soko ke de classe to ko ba. Ila kaka pana ulanda babisite yaka moko elengi kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulanta ka bomoko ya mboka ila bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano. Mbote mingi bandeko balandi partout dans le monde entier, place boza connecté, place bozo landa site oya munene www.bomoroyamboka.com. Balobi site ya nangoka moko. Mokonzi pe moko. Boss nanga Patrick Momo, motema ya maman Pauline Momo, toute la famille Momo, Eric Momo donc Nalela bino fort et merci pour la confiance renouvelée à mon égard. Quand on est besoin de tokiti vraiment dans résidence, il y a monsieur, il y a président Masasi Kabamba. Donc tu es que solana mais du recherche au biso to sali parce que quand on est dans mission ko bisa bino onion soto bisa rabino a wana site na biso ezalaka vrai et vérifiable. Voilà pourquoi nakobete la bino moi li solo ya parcours ya monsieur Masasi Kabamba Oboyebi, un grand acteur comédien, à ça là vraiment fierté en mboka na biso. Wana pena bango baza ba monument ba icône ya mboka na biso, c'est grâce na bango que bacha peut-être RDCK hein, pour bando yebate mais grâce à ba comédien ba musicien nde ba sala que même libanda ba apprécier musala na bango bandima bango. Voilà la biographie de monsieur Masasi Kabamba. Né à Mbujimayi le 23 février 1961, a fait ses études primaires au camp Lufungula et son école secondaire à la Onel. A commencé sa carrière artistique le 24 avril 1979 au groupe Kakatar Black de Fé Lokamba Ndiaye. Le président Masasi a quitté le 28 janvier 1981 et a commencé à jouer comme acteur au groupe Minzoto Wela Wela. Et c'est par là que ils ont fait une grande tournée africaine. Bino ba souvenir ezali boyebi masolo ana batambola en Afrique mais na Europe bamboka tel que la Belgique, l'Allemagne, l'Hollande. Toujours en 1981, le président Masasi Kabamba a koutana l'ex-président Mobutu 3 fois en 81. Donc, Makambo Belé les Kanaki. Et le président Masasi a quitté le groupe Minzoto en 1986 et le 9 juin plutôt 1987 a adhéré groupe Salongo. L'isolo ya groupe Salongo, acteur et belé. Ba papa Koedi, ba maman Linga, acteur et belé au basepelisa bisoti lelo total à ba théâtre na bango donc à la belle époque ça nous manque vraiment. Et arrivé le 21 mars 2000, la mort de Chitenge Sana, groupe Salongo et Panzani. Après la mort, il y a M. Chitenge Sana. Et le 20 mars 2001, le président Masasi en Côte d'Ivoire. Le président Masasi en Côte d'Ivoire pour quelques formations et tout. À Salaka groupe Kuna, le rôle Azaki vraiment dans le papier était certifié que Aza ivoirien, il était obligé de retourner au pays. Le retour du président Masasi Kabamba en 2005. Il a essayé de nous faire revivre encore. Ameka ki kokangisa, ba mama linga bazonga, ba papa kwedi bazonga, mais ça n'avait pas marché.
Et le président Massassi était obligé de créer son nouveau groupe, Otobengara Bongo Kake. Toujours en 2005, le producteur Placide, OGP Placide, Obinonyos Boyebi, le seul producteur au pays, c'est un comédien. Bon, à loyer, donc ça l'a trop pour un comédien dans le cannabis, Obinonyos Boyebi, a créé le groupe Arc-en-Ciel en 2007. Le président Massassi a zongisa groupe Salongo. Yé monta zongisa kalisusu groupe Salongo na 2013. Avec zongisa groupe Salongo na RTNC oyo tilelo ba diffusaka ba théâtre, hein? Groupe Salongo tilelo ba théâtre na bomba la kisarango chaque mercredi à 21h45 à la RTNC. Et c'est grâce à ces gestes-là, la RTNC et faire réintégrer l'issue sous président Massassi à la RTNC. C'est la petite histoire du président Massassi. Comme vous l'avez vraiment constaté, à ça là trop. À ça là vraiment ébélé pour Nambo Cannabiso. À ça là vraiment ébélé. Donc il a passé toute sa vie. Toloba Kosepeli Sabiso. Donc c'est vraiment une fierté d'abord pour moi, Annette Moujinga. Si petite que je suis, Nazo Sola déjà n'a pas grand, donc ça prouve que moi aussi parcours n'a rien ezalaka bon. Erno beta lisola ba momo kamboka, ba boss Patrick Momo, donc je ne sais pas. Mais Togolanda vraiment président Massassi place à Zali, poto solo là parce que ça tarde hein. Azoya Boete n'a ko invité Bino Banazi ban Europe, hein. Bola nanete Mujinga na kati pena à Kota à Panzanteke. Na président Massassi Kaningi Zalaka Junior Kapaya. J'espère qu'il a besoin de l'eau. Donc, tout l'année, vraiment, président Massassi Kuna, dans nos salariés, Ningi Senga qui, Hercule Banvoit, Kolobile, les ban à London, il y a solo. Tout le monde a sur un président Massassi. On peut interpréter un dengo lingi, on peut interpréter un dengo lingi, mais on a la snipe qui est zoké. À partir il y a bilo kolia au bandu changer tout ça au lieu lingo là c'est que aux ana mongo koleka ngai au yena ngo ebele pour que au ya quantité sœur na yo hein mon frère et comme ndingo wana to yo rangi ndingo wana ko tungisa yete ko tungisa yete mona ndengai oui mais yo na joko mona yo mais yo moto zoko sala ko quantité nani semeki na ngai likambo pete mais na sa émission na zokende ko dudu ko kende te na zokende puisque c'est une proposition je refuse on refuse ko et repos et pour de bon ko kende te on yo keloko hein on yo keloko na sa émission mon frère qu'est-ce que tu dis tu maintiens sa position ou pas mais Andimi c'est quoi vous voyagez moi je peux pas Andimi vous voyagez hein Andimi vous voyagez donc vous voyagez naï vous voyagez hein oui. Donc c'est un complot vous savez complot et mon ami oh le bango vous êtes vous yokani vous attendez décision de la ndenge na zuya mwana makambo ko loba o bobo na boyo wana ezate kaka na sino na sala bina lobina ngai ah soko yokani wana tali yo mais so yokana na ndenge tenir ngo ndenge wana il commence à exagérer vous frère voici ça c'est le papier il y a facture à d'autres na pesaki tango na balaki ozaki mwana moke ba mikolo bato ba balaki ye na keno pesa mbonga libala ye makamu nyozo tu yo zalaki te siko obeti tolo facture wana ya d'autres beau frère beau frère ouais dit quand est-ce que mwana moke a koki comme côté na makamba ba mikolo c'est parce que na moni ke ba kolo ba ko ka susuté il y a un gars qui est na koki maintenant je peux prendre ma responsabilité la bonne matière n'a pas coupé soit responsabilité il faut prendre la responsabilité jusqu'au fond jusqu'à la fin je continue ah mon frère attendez à part cette facture de Takiye oui votre tante avant Akoufa la dernière Akoufi Sikoy elle a passé quelque temps ici 3 fois et pas Nangayawa Ayaki 3 fois et les 3 fois Ayaki Awa j'avais noté voilà. La tante, pour la première fois, elle y a qui 2 morceaux d'Emsunyawa. La deuxième fois, elle y a qui Msuni Moko. La troisième fois, elle y a qui Msuni 2. Donc 5 Msuni. Vous devez me payer ça. Elle a bu de l'eau. Ce n'est pas fini. À Koufi. Tango à Koufi, beau-frère Nangai, moi je suis allé
remettre un drap de lit que j'ai acheté. Et puis j'ai acheté 2 casiers de bière. Pendant qu'on parle de Matanga. Doudou, il y a une colonie. Il y a une colonie où on a des casiers à bière. C'est écrit. J'ai écrit. Et comme ça la matin, dis moi comment ça. Mukolo tata mwasi akufa kiwana oya zolo badra oya someko yebi badra oya pembe wana ko oya ko kuna na ngata bokilote akiko pesa dra wana kazi ya masango somba kaka moko na kazi wana pe a retirer mulangi moko ye moko ameli yango yo ko kabela mutu masanga yo dudu yo kabela yo ko yo zo kabatika kama masanga. Total ça fait combien? Vous me payerez ça? Ça fait combien? Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Bonico, votre cousin m'a cafard. Avant qu'il y ait ceux qui y a en Afrique du Sud, ceux qui dans la Wap et qui Sangani. Il est passé ici. J'ai pris 50 000 zaïrs d'un PCA pour payer son billet d'avion. Tout là, est-ce qu'on a un billet coûte 50 000? Précision, président a bien. J'ai écrit. Préciser, au sommet là, qu'il y a billet ou bien ajouter qui 50 000. C'est grâce à moi à Kende qui. Mais il y a un tout niveau, tout dans la claire. Au bâtiment là qui est 50 ou bien au sommet là qui est. Il y a bien mon sous-sous, ayawa, au lieu à ça, ma commune n'est pas la kayaka, mon frère, et Nazana a besoin, n'a pas 50 000 pour billet coca. Est-ce que le billet coûte 50 000? Si je vais foutre $1. Bon, ça coûte 50 000 pour que l'on ait 50 000. Ce qui n'a ajouté à 50 000, on a fait. Il y et vous allez me payer ça au taux du jour, en dollars. Tout ça, facture, vous me payez ça en dollars. Oui. Oh. Président Massassi, une grande surprise en tout cas, les lots lundi au Ti Awa. Tobeta ma solo, vraiment, pas de problème, merci. Voilà. Sangoun. Papa Nanga. Kakayo, mbote papa. Président Massassi Kabamba vraiment boyo karaba nazi ban Europe yeyo non salara ningi boss nanga Patrick Momwa Tinda Kinga na tangi vraiment biographie non selon ba recherche to l'anelio très bien ba sango ya ba minzoto wela ba fait black hein Kakatar black voilà donc on m'a solo nyonso wana. J'espère que bateau nyonso bazaki na banda kuna bango ba nazi ban Europe na Belgique Hollande place nyonso leka ba yebi vraiment makambo nga na loba mbote papa. Bonjour. Papa Bonio. Par la grâce de Dieu, ça va? Vous êtes surpris au monde à Bissoto et Ti Awa, vraiment on a qu'à ta résidence. Non. Il y a Boizalati. Bon, sa résidence Nangate, ils allaient au hôtel HG. Donc, on a travail, Nayaka Awa, parfois, surtout ça, 2 jours, Tovandaka Awa. Donc, c'est quelqu'un qui aime le théâtre, quoi. Qui aime le théâtre, qui aime les acteurs. Théâtre balinga kosunga parce que na banda comme surtout ko kende soki boki ko tourner na banda ko wana bokomona tam susu kolonda ko bosali 3-4 tableaux kolonda ko ayiko bono en tout cas na ya mabapa bokata bablo na bino wana donc ba déception tozo ba miye atika au moins espace nyonso ke soto to sala mosala to yena biso soit na ina pe mananga pe na kana sengi na ngape ki anona pe mananga na pe minanga voilà o espace HG na matonge. Bon, en tout cas, bino boyo kininge papa Massassi à lobby, président Massassi Kabamba. Président Bité biso no masolo non yakala, to zonga nan nakala. Théâtre mboka na biso na sentiment bon donc ti lelo, eza bat musunga za no tala Maman biso l'accent. Moni oyo, est-ce que oye ba été non oye ba te? Oh maman linga te. Maman linga, azaka de boye. Oh président Massassi. Oh en tout cas, je sais pas, c'est vraiment une très grande fierté pour moi. Et au monde à Batonga na banda ko tala et en amont que non comprendre mais lelo nazane vraiment awa et c'est grâce à mon boss Patrick Momo. Merci maman. Monsieur Patrick, bonjour Monsieur Kozali, merci pour l'émission nayo, merci pour la site nayo. Nzamba atira loboko. Et dans biso teme nzambe kaka le boko na sitango et que liboso c'est ça soué na biso masolo ya kala théâtre kala moni théâtre ezalaki elengi penza parce que théâtre ezaka nango nelengi ezaka nelengi kala ezaka na elengi ozalaka pe nelengi kaka biso ka nde tolongola ke elengi wana omoni théâtre so tali bien oyebi ke nzambe asaka théâtre non oyebi note oh
mais nzamba ça théâtre kasi nzamba ça azaka réalisateur le premier réalisateur ya mukili ya biza nzambe alobaki maizala no zamba abangulu bokota na zamba bandege boya kasi ça premier réalisateur mutu réalisation mutu ils ont en affaire réaliser yende a réaliser biloko nyonso kasi okete nzambe tango asali histoire na ye amoni ke mukili ekena kotengama a créé théâtre ni albi que Jésus Yokita zala acteur principal Jésus a quitté na mukili a sali mission ndenge sengela ki batia diable yope kota diable compliqué mais suka nango ba 3-0 diable bobo maye ba bomi Jésus et ça théâtre théâtre Jonas masa na biso Jonas batinde kende ko teya pa akene ko teya ko teya no na dia nga Gabon na mbanda ka bato mi to passe na kokate Jonas abola panzo pour na fleuve et tout bon kasi et ça va théâtre donc so on peut dire bien théâtre et banda na église après liwa ya Jésus-Christ théâtre et bandi ba romain ba bani mo sala théâtre bazola sabilo ko Jésus-Christ asalaki na batango wana ti bazola na bangomba bazola baokata développement islamique ba mano na salle ya théâtre donc c'est comme ça théâtre ba na église donc théâtre za kitoko tango groupe salongo salami tango ba mama o ba boti bino ba o keno kanga place na ndako mususu télévision noir blanc mabele bamsuma na mabele bandaka kala ezalaka donc bapataka kutu même pas pavement mabele kaka bana batie mapapa omona tie mo babalanga moi balo vali sur ta TV ya traité batie télévision noir et blanc comme non président ou bien trident président ba télévision hermoso ekimi mbata ou voilà ezongi ou bien botie fourchette crac na fourchette donc ezalaki théâtre ezalaki kitoko théâtre ezalaki mabete vraiment théâtre ezalaki kitoko na lero wana ampleur nango ezalaki komonana et puis il y avait des salles chaque samedi ou bien chaque vendredi samedi dimanche omona pancarte bakomi groupe théâtral arc-en-ciel ekobeta boye groupe maboke ekozala na moto groupe maboke ekozwe bisika na bar kingandi ya docteur Mabundi so boke bokuta pancarte batie banderole théâtre ezali mais lelo théâtre tobomiango. Et ben voilà, on a profité car Ndengo Lobby théâtre vraiment et baby. Je ne sais pas, peut-être pour bateau bazar vraiment dans un succès maintenant. Ils ont président Isobe, président Mouyombe gauche, président Ilombe, président Master Mukenge, président Poudre de chasse. Peut-être bango bazo ko vraiment ko sala musala na bango bien te pona ko zongi sa théâtre ndenge zaki topé bino mikolo déjà bozaki déjà nzela moko ya mabe yangwana e baby si déjà musala baleki po nzela déjà par contre na bino peut-être zaki déjà mabe yangwana bango baye balandika likola bayaya balba boye soki nyoka akufi bakondana mutu nyoka so akufi bakondana o morceau te loketo te ya to lopelete mi bakondana ka parce que mutu nde memaki partout na nyonso ezako la train de soki baluki to condamné lopele nango te totaka mutu ya train ba wagon wana to landa bango te biso kokende ya kubeba ya théâtre ya mboka na biso c'est le gouvernement et le gouvernement est bomi théâtre ya mboka na biso théâtre tango ekufi na compte gouvernement c'est-à-dire tozaka na tina juste toza ko apparaître te to fermer parenthèse na fongoli parenthèse mususu un papa na kati ndako soki amoni ke mwana na ye azobeta bale kitoko mwana nga déjà beta bale kitoko donc na olinga na tindika ye na niveau na kota bale car wala lingi bale kitoko na que nazo participer maman pe nanda ko pas l'effort que moi no la ligne ka balé en tout cas tout forger moi Hermo Varese Hermo Botini pe nana pasteur Kabodi babé Moïse ngana be temple Shalom pasteur Shalom à Londres et monsieur Rasoul linga yawa mon amemele ba Varese amele Botini ba Varese aya pesi mwana c'est à dire que tout ça encourager na domaine mwana aponi na fermé parenthèse omoni donc si ko biso na fongole parenthèse ya biso gouvernement na baki gouvernement ebi ke théâtre zali théâtre nde sala kama
lelo Côte d'Ivoire en tout cas bazo compter massa théâtre za kuna culture ezo sala makuna mais biso na mboka na biso wa théâtre za natina te donc ba éviter quoi faire ba kocha ministre moko ayiwana ayibinete abandela pe wapi pour sala nini idéologie ko tozana ngopete bon bino bozu muto sala informatique bo péché responsabilité ya aya na culture ayo sani otomona mutuzo e fonctionner ndenge moko te azana mayele na ye mais mayelo ya tangeli yango société mais bo péché culturel ezala kola mutu amesana na bilanga amesana za agronome moko ingénieur azala makamo bilanga ndunda ndenge zobota banyao bazobota yebi ndenge banyao babota bandenge bataka kobede maki tu biloko ya yebi yango wana mais bolongole na domaine na ye boyeko tindeo yakana zala na banque sala na banque on a été que bon désorienté tout c'est ça culture d'abord né et ça ce n'est pas tout bisomo peut tobomi sur théâtre travailler chaîne de télévision ils ont combien maman dans plus de 60 chaînes de télévision na kini kaka à plus de 60 ba chaîne de télévision ils ont diffusé n'importe quoi voilà. Donc il n'y a pas quelqu'un oyo a chargé na chaque chaîne que avant de diffuser on a talanano non tant déjà to sali ba sali pièce na bango bache yo lo zano sala mama nanga yo na rôle à théâtre yo sala mama nanga ozomona te to si to kufa déjà kala alors mais s'il y avait un responsable à théâtre qui regarde d'abord pièce à théâtre ni relégaté la prenez-moi ça c'est saleté relégaté batwa tosa chaîne à télévision et comme ce que yo auparavant, quand on passait dans la télévision, on a dit wa nana betio, on nous payait. Les gens ont fait 50 zaïr na numéro 1. Le numéro 1, tout ça, la calme, on fait sur la RTNC. Mais les pour les chaîne, il faut faire un bon pour les chaîne. Donc, la chaîne de télévision n'a plus droit maintenant à couper ça, couper ça, ma banga. Les tout ça, couper ça, ma banga. Ma banga, ils arrêtent. Bon, tout ça, il y a besoin de tout ça, on a besoin de sponsor, on a besoin de bon bien. On a ma banque ma banque par hasard. Ma banque a une série, au moins quelqu'un qui avait une habitude dans mon mouké, les mondiales, je peux dire. On a remercié ma collègue, pardon. Même aussi, moi, quand je suis venu, on a commencé ma banque, mais sinon, ma banque est autorisée dans le groupe Salongo. Mais les commis, il faut boire ma banque belé pour vous foutre dans la chaîne pour les cas. Et combien on paye? Il y a des chaînes à télévision pour foutre $300 pour les cas, $400, $500 pour les cas par mois. Mais bon, on a besoin il faut aussi un acteur. Déjà, la chaîne à télévision c'est contribuer à Koufanabiso. Ce n'est pas tout. Bachignon sur le bon, biso paye, il faut ma bala na poto. Allez, bangnon sur baye. Alors, pour nous bien, il faut y avoir un boulumbu pour nous na poto bien, sinon aucun était. Voilà ça aussi. Ah oui, là vraiment le président Massassi ma fille va commencer à n'importe quoi, surtout sur Internet. Surtout sur Internet. Heureusement pour mon boss Patrick Momo a diffusé n'importe quoi sur Internet. Merci. Donc, Bassi, le qui est bon. Tous les boulumbu, tout tandangwana po. Ce producteur a eu un afandi, il faut comme ça à Benderjip. Les Benderjip, à Benderjip, n'importe qui a roya au bend, la moitié koto pour soi benda bendi, à ce niveau fondé moi mon cœur, fondé moi mon cœur, tu me constates dini. Pour qu'un producteur a confié la caraye, si liba pour na caraye. Voilà mon sala et confile sous kufa bien. Bah producteur, bah je respecte bien sur les sociétés, bah en tant que leader, que n'engage avec les bossos que soit $4,000 yangoyo, bossa les non, bah protéger bango bango mukita na terrain. Mais quand kita na bango na terrain, et là quand kita pona ozo ba momi kaka. Au moins na film moboye, tant on va compter, tant 35 actrices, mais na 35 actrices, producteur ajoute 33. Donc vous voyez, donc Moussa c'est Koufi. Et puis bon au Calabas, on peut ça na leader a foutu acteur au Yazui. Mais producteur a foutu yé, moi comme d'ailleurs comme foutu. Yo na foutu mingite, yo tu n'as pas bien joué là. Non on va mitif kaka pona comme na bana donc misala et Koufi Koufi bana ba se ba bien to ko pe ki bula to tikate, il faut to ke ne ko zoka mi ba la poto. Il y a bango pe ba tinga me na ilo wana makasi. Alors c'est pourquoi maintenant donc bisogno se participer na diwa ya mosala théâtre. Donc yango lelo parce que surtout bien nouvelle génération dengaye à faire le spectacle.
Juste au seul spectacle, bato futa billet, tous un bon estongi biso. Mais nouvelle génération aye a ça que spectacle était. Mais il y a des gens qui ont filmé, avant que ça filme, et c'est bon ça dit tout ça ma boque, et na ça ma boque, quand on a besoin de poto, et c'est donc voilà théâtre n'est pas et bandit na mutu et qui était assez il y a un théâtre là tout ça par terre. Ok, merci président Massassi. Maman Pauline moment le bina tunayo ou meli mingi na kata musalo yo. Est-ce que et apporter là au nini? Au Vandi Pena Bolobi, oui, c'est grâce à ces métiers-là que moi, aujourd'hui, je suis comme ça. Soit peut-être Nazala qui médecin, soit peut-être Nazala qui médecin, soit avocat, magistrat, c'est grâce à ce monde que moi, Massassi, je suis comme ça. Merci. Il y a Liboso, je suis ce que je suis, les lots, et les théâtre, ce qui est poto, et théâtre. Ce qui est attaqué Bamboujima et Lubumbashi, c'est le théâtre. Donc, dans le parcours, il y a RDC Mobimba, c'est le théâtre. En plus de cela, moi, relation, dans un bateau. Il y a aussi que Simba Mobutu, et pas dans la firme, parce que le fait Mobutu, na Simba, 3 fois, na joie défaillée. Papa Kabila 2 fois. Donc, Papa Kabila, le feu Kabila, musée. Donc, 2 fois, pendant yeboye, ba colonel tolo ba te ba généraux tout autant tout donc ba likule ba mère ba der wana donc na bango pena na katanda nga Massassi pena na kolba ke na souvenir na kenda pa mère ba der na mela champagne il y a $20, $30. Vrai champagne original ndako ya mère bader ngai vieux doudou li parti to melama champagne banda 10h 18h. Soto meli champagne balongo di bouteille ba tcheko ba ye musu to meli mère bader. Donc ngai eza ba bilo mona ko bosana te na vinanga ki to champagne to ba bonde la kabiso na fête ba to zo bonde la chilanga muke chilanga miete kaka zo fiba er moko sengi na bouchon fibi kaka mais biso to mela on a li pati banda 10h pas mère bader na zo répéter t 18h ozomona grâce c'est une grâce au Nzambe à ça donc pas continuer bien que ma mère bader bisika zali Nzambe ce qui a royo kanga je suis reconnaissant ni le wasala oh salama na vinanga te na limite c'est o yal susu atana ok poto na limite na komela susu de 10h à 18h na mela ba champagne na mela kaka na limite ko ya donc Nzamba salipso ba grâce mingi pona relation na bato voilà na boti bana nanga na kati ya théâtre na bali mwastanga makati na sali mariage na kati ya théâtre donc voilà ce que j'ai bénéficié dans le na moi na ma katinde azana na nyongo kunati donc na bala ina voix normale biloko to ekoka donc nazana dette donc na botra bana ba miradi ba teji ba flac donc ba trikeno tarzino donc na dette donc c'est grâce au Nzamba sala voilà biloko ngana bénéficier. En tout cas président Massassi c'est biso na ko sekaya kala na ko sekaya lelo nini leki soko lingo revivre ce moment fort wana il faut toujours ngara ndenge théâtre za na kala to ba sai ba osala musala ndenge sengeli me ko sekeza nango kaka to je sais pas na ebité aux autres na pona ngai to na bubia ka général pona yo nan pona ngai non Massassi comme tel naza na bakisa te kasi neti lelo na ko na kena Côte d'Ivoire na ça de 5 ans Côte d'Ivoire à part théâtre na bakisa ki lelo na sala montage vidéo et batine na machine na toto matomo na que je salue en passant bisika zali na atindela nga machine na Macintosh ezali nazoye ko la bientôt ko sala montage na Macintosh soki na yekoli sur montage vidéo au basaka na Côte d'Ivoire na Freddy Muzengo que je salue en passant bien qu'Alinga Batanga était mobile à maman Nelly Muzengo aussi je vous dis merci Ani Mbumba merci na obosala ponanga na Côte d'Ivoire Ani Mbumba na bosana kayote mais moi na parlé même na benga ba téléphone on change chaque jour ba numéro ba sim mais likamote bonjour monsieur Kozali na yok na bakisa ki on pamba te parce que na kati ya théâtre et langue za na kati moko
au moins bako kata yo souffle ba caméraman omoni oyo ba batute na ba monteur ba batute hein soki alinga simbi so touche to alinga salo numéro na bu pete omona ka caméraman oyo omona ka vienga ba ina nga viena ka vertige avandi na ye donc ça dit que le rôle a damete ça doit encore mo ba kata ne ka image avant na ye monteur er mo ke to monteur ayi ma kolona no boya ega kangine misala ali na ye pardon nyosona ba kanai na contacter balinga masasi na bakisaki na ye ko lango ezala permanent beaucoup na sala montage il y a pièce mindondo groupe mindondo na sala montage donc je monte na bakisaki na compte mais théâtre eza nango mais tant tout monde que ezo kendene na ko yangwana tika to basaba bimuzu pour en cas de on ne sait jamais mais nga masasi bongo tant on a simba mariage banda 20h tu 5h du matin. Oh, il y a un spectacle, il y a un mariage, il y a un spectacle en même temps. Donc, na modéra, quand on a animé, on a sexe ça na compte donc c'est pas que nasi là. Théâtre à Kalawana, Kalawana ko na ibaka pe mingi te découverte à mingi te mais sikoyo na bakisi encore plus encore. Donc ça va. Nous sommes dans les bons. Donc vous êtes dans le bon. Bon, papa Massassi. Et ça la on ni comment on a bon, on a 2000 ans, 2005. Et ça, maintenant, ce papa m'a fait les là. Donc, moi, quand on les gars, il faut que boutou, laisse-moi casquette, bon, et maintenant, ce n'est plus le cas. Ce qui est soba le bâtiment ma victoire. Papa m'a fait pas terminer en gamme. Ça, c'est pas terminer en gamme. Tu sens la différence. Oh, yo mo mo que batte belé ba qui ne place et sobé. Tout ça azali. Et ça la rend ni de ton vivant. On a déjà moi moto à nous alara nangoana. Et kitimuki. Merci. Ce qui est sobé a terminé à sali plein. Ngana sali plein il faut nalata ki grand na mutu. Nalata ki yaya na mutu. Donc baleki babeti mbunda ba mikolo pe babini na lero na tanga na yaka singa na kutaka bavie na boma bavie wana peti na boma bavie oye obomi vie do via zo jouer mais otadi ke azate ko na bomi ye na ko jouer et puis na kiti bodu pemba ba kolandanga eloko nzambe ezalaka osali okiti osali okiti mais ba confirmer que aza sous vedette atkel star aza moto déjà ba yebi dia que confirme et c'est papa maintenant on na balabala on a plein papa on a plein on a plein donc à confirmer déjà que a comme star doit de niveau ya qui véritariat a comme star moto comme star c'est quelqu'un au bas international za moto a voyager à zonga mais quand il joue vous sentez que aza grand. Donc mouton zo jouer en tant que grand à cause de la société zonga kaket na faut balanda kangana balate na combien de mois ngaso moni et sobe exemple to lo ga sobe pour yem to tangi hein tout temps bam sauter bon so yo polémique et sobe tango ata te na plein mais moi le soki na yé na ole comme na vieux scellé ah ba petit pote na o vieux si komoni eloko tolukaka tolingaka yango to bato nyonso balinga yango wana que même succès ya bazolanda yo parce que demain on ne sait jamais. Il faut la reconnaître. Bible est dans Colossiens 3:15 na soka nango soka babi et soyez reconnaissants. Donc muto la oza la reconnaissant na bisika yo yokuti bato respecter bato yokuti même osali olelu pemba wana ebeleti soka nango o kitape. Donc succès et c'est là. Mais est-ce que mayele to wana ngo silaka etikali musala yo nengo zoli musala ngo c'est ça to senga nzamba peso mayele pour que mayele émate encore plus mais non to koya et sobe a mati sikoyo mengade da mataka so tam so bosani mo muke ngade da amataki c'est sobe soki ngade da amataka sai ya mataka ça c'est pas Nicolo non obosani nani Mr Nanga kenda poto siatula obosani yepa mataka metangwa yawa c'est ya comme le kaneka kabuya zo le kabisoboy mais amataka akiti nzambe achaka à tour de rôle moto na moto asala amatakita donc et ça kokodio les gamins de Chikapa les rarignes les gamins de Chikapa nana oleka akukana na koko jokuna donc muto azate
et balé mondial l'air à Renyaka. Donc ça dit que les partis na théâtre, les partis qui pouvaient parler, moi c'est n'a devant les partis. Donc ça dit que Nzambe a piaka à tour de rôle, car ce moto na moto il va gérer pour Blaise Alobaka rendez-vous na gitata. Rendez-vous na gitata. Au moins na gitata pour na ça, c'est quoi comme que na gitata ce qu'on va benga yoke zoa micro mata na podium déplacer yaka mbeba yango wana. Voilà na succès. Ok, merci président Massassi. Karaninge Eric Momo a ebisaranga petit nanga yebara ko gérant. Moi Pauline Momo pas ça. Papa Massassi, tout le monde est vraiment théâtre en Mboka na biso Koufi, tous on sous na théâtre en Mboka na biso et Koufi, bo sote koti tellement mingi, bino siko ba kolo ba grand ya théâtre bon na ba leki, bazo baby samsa na bino. Je sais pas, bo sala ka ba réunion sokoda pe kufa. Et là, on y bosalaka. Et là, on y bino bosalaka. Parce que biso to yebi na 2005, président Massassi ata bundaka pose sa groupe Salongo et Simbarate. Mais na 2013, groupe Salongo et yako sangana. Ba papa Kwedi bazonga, papa Masumu bazonga. C'est une grande fierté. Mais papa Massassi a conquis qu'on reprendre sous bâton de commandement ana azong c'est sous théâtre ningezaki liboso. Mais tout le monde y a vendu, c'est comme ça s'occuper n'a été. Non, c'est pas que nous occupé. Tout le système ya kabundi kwambula nkachama kwambula. Parce que motonyon sans âme t'en peut ça conseil té. Ba petit ba koli mais papa m'a sonné. Ah bon, au moins ni bonga yekoti. Donc ça dit tant via zo pasula inde na pasula kauka nabi mayolezo inde. Mais petit a okende kaka na moke awa ana car quand vous abimiao quand yo bengo pese conseil ana invité so ya ondimila yo baza mingi te ba ondima ya zo chaka vous yo zo pasula inde conseil yo pesa ye nouvelle génération ina famo go boye o lelo bana basi ba jouer ba na ekili kalba reali oyo donc balata ba sous-vêtement te mais do baza na bango ndenge wana boy kiri wana yo ke bona ngo conseil ndenge nini. C'est pratiquement impossible. Donc, batbayo kaka bazali. Tout tanga isobe. Tout tanga isobe na lobelaka yé pour tout tangier. C'est le kinanga que j'aime beaucoup. Na benga na téléphone une fois, deux fois, trois fois. Petit moko azaro yamba téléphone à répondre ngama ben na téléphone. Mais pourtant batba na besoin na yé. Suka nango tango tokutani na ibisi le kinanga. Mais tala so benga na téléphone, tala biloko sala, tala biloko sala. Na ibisi ndengwana ayokika. Bien qu'à na car nenga na beta makolo. Donc muto yoka na kane okolo ba ne pas yoki. Lelo na commence na benge mbala moko pas azo répondre abi vient na longo la petwana abi bisama mebele. On comprend conseil na à comprendre mais c'est pas n'importe quoi ko yebsa yoka. Je nouvelle génération na moto bo ya makazi. Moto ya makazi bobange za télé impolité c'est vendre makazi. Voilà. Ok, merci président Massassi. Biso comme vraiment consulté, comme une asuka déjà émission Oya Kitoko. Sentiment net tolo bara ba parcours l'équipe bani biso peut ko vana to betara masolo bani na bani. Netinga net mujinga c'est une grande fierté na vani pena na président Massassi Kabamba. Oh bino ban Europe, ban Asie, Londres, Belgique, Allemagne partout boyebi. Amo pour na batnyo so besoin na ba téléspectateur ba fan na yo. Amo pour na bango. Mot de la fin. Torosenga ngana zo senga normalement na baka na mitunda ka. Excusez hein. Papa Masumu a déposé déjà lettre à démission. On a la question. Oui. Ouais, on a la question. A déposé déjà lettre à démission. Mais tout le monde Fiston Saïsaï, le patron de tous les acteurs comédiens, peut-être encore reprendre. Mais pendant nga, ceux qui pendant nga ba pesa bango président Massassi Kabamba pour la sagesse. Pour la sagesse premièrement, compétence na ina musala, na expérience wazanango que Fiston Saïsaï. Merci ezali avinayo tozo de la bodo aya Masumu ameka kobenga biso tokutana totande mais sinon ngana koza na besoin ya koza la présidente na mona ke ermoko ba théâtre ça musala ba fou hein ba fou ça ba trop donc yo ba ko fufuliser yo le susu donc o yo regretter vino na sima pourquoi na ndima na la fufuliser na ba fou donc c'est omoni
omoni mutokoza la boyebi kaza imbécile mais tant que a imbéciliser yo lisusu donc ça dit que comment regretter pourquoi que n'est pas naïe ça voilà na force et puissance de Dieu te na bina donc la bilima mutu mais bilima ne okotangati voilà pour un mot de la fin je dirais merci na kolo émission d'abord merci na nzambo andimi to Annette merci beaucoup ndenge Annette, ndenge passage pour Robenga nga ko to solo la boye, je te dirais merci que Nzambe asunga chao loboko na mituna kana poto na ibite so ba chrétien to ba chrétienne bazali soki ba chrétienne bazali vraiment les chanceliers et pétroliers qui mo etezanga mona matete bisiko zali na ibi kozoyoka Anatole Mayaoula merci pour na acte au salaki avons voyagé ndenge otikela kingaye nini wana. Je te dirais merci Placide OGP, merci Bisika Bozali. Il fait ta mission, tu fais partie de la chrétienne aussi. Lili Ukubika Binope, Bozana Kati, mais Ngana Lingako, Bosalaka elengi moko boyantaki ba chrétienne ndenge basanga na kapepo na kosunga ba chrétien o bazape na ata na Mali bisika ba pauvre baza na Mali biso toza na moto bozoka to na moto tozo zikate parce que Shadrach na Meshach bazika kite ba ki na kata moto bazika po nzamba ki na bango mais bino boza na mboka Mali bozoka bien to est comme dans 140.10 ti to comme na fin du mois ya juillet to comme na 20 binomo ko calculer salaire na biso za combien na fonction publique donc na banozo salaire tout na futa parler bon ko dame bozo to connaît bulwango Mami Kabodi c'est le moment vraiment bo calculer biso passer fidèle sango fifi sango boza wana tozo souffrir wana mais na kin to souffrir franchement. So balbina mino to bien to par la grâce de Dieu pour Jésus-Christ azan Nzambe azan abiso mais sinon quant à nous souffrons parce que na cause de $100 c'est quoi $100 ba pesa en francs ba pesa en francs ça fait 140 000 mais 140 000 sont na juango ngana mona $100 mais so que au boli dépense wa bande que je vous dis souffrance makasa ba chrétien bo sunga biso ba comédien na bino to continuer boulot to tikate sinon je vous bo kama na bano teka niampule na ko teka niampule na pas gratana na ngana liboso lupango na tiki boulot bo baye mais to sengi pona tika boulot te bino bo sunga biso ba chrétien to mona ba musulman ba osunga bande ko na bango ba musulman mais pourquoi ba chrétien bolinga to ko ta rose croix bolinga na beta boy bolinga pena beta boye nga pena bola boye donc lobi ko bamasa ba bando beta boye na bando jouer na jongla kango na sonde na ndenga lopele na bibisila kango comme ça faut comprendre que massa a changé bolinga vraiment na changé ba chrétien bosunga pasteur Shalom bosunga Francis Boyenge bosunga uta pasteur bosunga masasi atika bolote nzamba benir bino na pesa numéro de téléphone bino bo téléphone ya te o profiter 089 74 80 143 089 74 80 143 ou bien 081 266 39 98 ou bien 081 266 39 98. Que Dieu vous bénisse. Ok, un grand merci. Boyoki numéro Boyoki Masolo Elengio na papa Masasi. Quant à moi, comme Nasuka, je dis un grand merci à celui qui était derrière la caméra. Hein, Junior Kapaya Bilili, yoka bimage elengi. Ah, Junior Kapaya batikao. Yona romo bango, oki de papa lobit. Bino ba caméraman, yonga il faut la lengi là, pardon. Hein. Je dis un grand merci à mon boss Patrick Momo, Eric Momo, Pati Momo, maman Pauline Momo. Là, je vois Lauriane Momo, hein, la femme de Pati Momo. Et bon anniversaire, na bébé Perla Momo. À ma maman chérie Rose Chituka, Hercule Banvoit ou hein, na Belgique. Un grand merci. Quant à moi, Annette Moujinga, Nasuki Wanatinga, Nina Zonga pas biso. Merci, président Massasika Bamba. Dans le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.
ela kaka mpona kolanda babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutu ekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bolandaka bomoko ya mboka ela bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano